chaîne qui vous édifie. Na vie na yo ko négliger yango te parce que ndoto esa message ya nzambe. Ndoto eza na balolenge misato. Eza na ndoto oyo eza normal selon science ke lokola mutu azo tambola azo mona makambo azo kutana na makambo tango alali mémoire na yezo tourner akokipe kolota ndoto. Eza na ndoto msusu ya mibale oyo eza message oyo nzamba pesa kabisika ya bana ye. Eza ndoto msusu ya misato oyo uta kesika ya diable. Maintenant, ndoto nyonso oyo komona na vie, il faut prendre l'état ya kosambela pona ngo parce que la Bible dit que Dieu parle. Parfois quand les gens ont le profond sommeil, Dieu parle. Bien-aimé, na kati ya révélation zamba e komona sanga asimbinga maboko azoma sanga ngomba. Pendant que na komi likolo ya ngomba zamba e kotali sanga banyama mibale. Na moni nyau na e komona lisusu umbwa. Zamba ebisinga katikati ya banyama oyo mibale nyama nini oyo aza puissant et puis beaucoup utilisé na kana monde des ténèbres. Nebisi nzambe ke eza na ebisi nzambe ke eza nyau zamba esinga eza nyau te eza mbwa na ningi na ebisa mtu moko osi olala oloti mbwa azolanda yo osi olala oloti peut-être et que ozana mbwa esika moko aussi olala oloti peut-être mbwa asuyo bien aimé fina yo ya na kati ya danger makasi sengeli yo sambela mingi zamba ebisinga mbwa oyo zomona azo jouer rôle ebele na kati na monde des ténèbres kole quand même nyau parce que ngana zalaki ko banga na yebi ke nyau nde azalaka beaucoup utilisé or mbwa azana ba rôle ebele mama papa ozolanda ngai mbwa ndenge azaboe d'abord mbwa azalaka na esprit ya séduction au monde des ténèbres utiliser laka mana ke soki aussi olala mkolomo ko loti mbwa yebake ozana esprit wana ya séduction ozana esprit ya impudicité mbwa aza démon de garde mbwa batia kaina lopango po ya ko garder ndako. De même ceux qui monde olala oloti mbwa eza lokola monde de ténèbres batie liyo mbwa po ya kogarder vina yo bénédiction yate mbwa ya normal boya zalaka na misu ya komona soki o constater tango mutu mabe alingia kota na lupango mbwa ya normal nano agangaka soki mbwa ya normal azoyeba ke mutu ya za mabe mbwa ya ba utiliser HP Media, la chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu, bisika nyoso boolanda biso eza wabino les prophètes Daniel Assoumani les hommes de l'Éternel Nzambe na Israël apambola bino mutinyo surtout ozwakata ya kotia internet pona kolanda prédication kolanda ba révélation oyo Nzambe aopesa biso na pesi merci na équipe technique mobimba oyo baza kosunga biso ke maloba ya Nzambe révélation parole de Dieu et comme un monde entier. La Bible dit dans Matthieu que liloba na Nzambe kokende mokili mobimba Nzamba pambola bato oyo bazosunga biso ke liloba ya Nzambe na Israël ekende mokili mobimba Nzamba pambola basali na Nzambe oyo basengage pona mosala oyo Nzamba pambola yo papa Brice Nzamba pambola yo papa Charlie papa Dede e bandeko nyonso oyo boza ko accompagner bango na mosala pona eke mosala na Nzambe kende bisika nyonso batu bayoka biso Nzambe apambola bino makasi mingi e na lingi na partager na yo muke makanisi ya Yesu Masia makanisi ya Nzambe likolo ya bomo na biso oyebi Biblia zo yebisa biso eke mon peuple périt par faute de connaissance eza batu ebele baza kobunga parce que bayebi te nini oyo ezali na lingi na expliquer mutu moko likolo ya ndoto pe likolo ya ba animal domestique na lingi totanga nano verset moko pona na espinazo watango ya ko expliquer yo pourquoi na tangi verset oyo pe nini nde na lingi na yebisa yo nazalaki na kati ya mabondeli Zamba ekotali sanga makambi ya somo likolo ya bandoto likolo ya ba animal domestique banyama otofanda kana bango na ndako
et liboso ke to tanga vexé oyo liboso ke to partager passé en Nzambe na lingi to sambela bisika nyoso to zwami na lingi o gumba mutina yo to sambela Nzambe. Jehova nisi tunasema asante kwa neema yako. Asante Bwana wa mbinguni kwa upendo wako, kwa sababu unatukubali tena siku ya leo tusimame na tuongee kwa sababu yako mbele ya watoto wako. Jehova, acha Yesu Masia mbiku zako za saba ziwe wazi, utuongeleshe na ushushe Roho Mtakatifu yako ndani yetu. Nimebomoa, nimeteketeza, nimeharibu kila uweza yote ya giza, kila nguvu zote za ibilisi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kamanda la vita, simama na utukufu wako Bwana kwa ajili ya watoto wako. Wasikie na watie kazi kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Zamba pambola yo na ebite sika ozolandanga soki okobete la Yesu Kristo maboko. Oui, j'avais dit eke na moni ba makambo oyo eza kopesa nga somo makasi na kana mabondeli na zalaki na yango. Tango mingi soki na koti na mabondeli ekoma katango moko Nzambe ya Israel azwaka ngai pe amemaka ngai en esprit na kolala lokola mtu akufi, me Nzambe akendaka na nga pona kolakisa nga babombami. To tangana no verset na banda skoyo ko detaye yo nini oyo nga na monaki na kana vision na ngai. Tozo tanga mukanda ya Genèse chapitre 37 verset 6. Zwa Biblia na yo to tanga ensemble Genèse chapitre 37 verset 6. To tangi na kombo na Yesu, il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Aweza Joseph azo expliquer bande konaye ndoto ya lotaki na lingike lokola tango eza ebelete mais na lingike otanga yango na 6 jusqu'à okosukisa yango na 10. Joseph azo isa bande konaye ndenge nini ya lotaki ndoto yoka sikoyo 42 eyebisi biso nini 42 Genèse kaka wana na 42 verset nango 9. 42 verset 9 Biblia eyebisi biso Joseph se souvient des songes qu'il avait eu à leur sujet. Et il leur dit, vous êtes des espions, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Joseph a kokanisa ndoto oyo alotaki parce que eyaki kozala accompli. Nengina lobani ni bien aimé ndoto nyoso komona kana vina yo ko négliger yango te parce que ndoto esa message ya Nzambe. Ndoto eza na balolenge misato. Eza na ndoto oyo eza normal selon science ke lokola mutu azo tambola azo mona makambo azo kutana na makambo tango alali mémoire na yezo tourner akokipe kolota ndoto. Eza na ndoto msusu ya mbale oyo eza message oyo Nzamba pesa kabisika ya bana ye. Eza ndoto msusu ya misato oyo uta kresika ya diable. Maintenant ndoto nyonso oyo komona na vie, il faut prendre l'état ya kosambela pona ngo parce que la Bible dit que Dieu parle parfois quand les gens ont le profond sommeil, Dieu parle. Bien-aimé, na kati ya révélation Nzamba ekomonisa nga asiminga maboko azomatisanga ngomba. Pendant que na komi likolo ya ngomba Nzamba ekotalisa nga banyama mibale. Na moni nyau na ekomona lisusu mbwa. Nzamba ebisinga katikati ya banyama oyo mibale nyama nini oyo aza puissant et puis beaucoup utilisé na kana monde des ténèbres. Nebisi Nzambe ke eza na ebisi Nzambe ke eza nyau. Nzambe singa eza nyau te eza mbwa. Na ningi na ebisa mtu moko osi olala oloti mbwa azolanda yo. Osi olala oloti peut-être et que ozana mbwa esika moko. Osi olala oloti peut-être mbwa asuyo. Bien aimé vina yo e ana kati ya danger makasi sengeli yo sambela mingi. Nzamba ebisinga mbwa oyo zomona azo jouer rôle ebele na kati na monde des ténèbres kolé quand même nyau. Parce que ngana zalaki kobanga na yebi ke nyau nde azalaka beaucoup utilisé. Or mbwa azana ba rôle ebele. Mama papa ozolanda ngai. Mbwa ndenge azaboe d'abord mbwa azalaka na esprit ya séduction au monde des ténèbres utiliser laka. Mana ke soki aussi olala mkolomo koloti mbwa yebake ozana esprit wana ya séduction. Ozana esprit ya impudicité. Mbwa aza démon de garde. Mbwa batia kaina lopango po ya ko garder ndako.
De même ceux qui monde au lala au loti mbwa et ça lokola monde de ténèbres batie li mbwa po ya ko garder vina yo bénédiction et yate mbwa ya normal boya zalaka na misu ya komona soki o constater tango mutu mabe alingi akota na lupango mbwa ya normal nano agangaka soki mbwa ya normal azoyeba ke muto ya za mabe mbwa ya ba utiliser ko za ndenge ni azoyeba déjà libala na yo ezo ya musika agangi libala eke musika azomona déjà voyage na yo eza koya agangi voyage eke musika soki moto alingi akota na ndako asimbi porte kaka tango mbwa aganga ka moto akima kake récite élévation na yo ezo ya mbwa agangi élévation na yo eke musika yango wana soki olota déjà mbwa numéro eza wana benga to sambela pona yo parce que eza normalité kozala mutu mais ozolota bandoto ozana mbwa esika moko oloti mbwa azolia yo le même mbwa kaka oyo azape démon de chasse bakendaka na mbwa na kati ya zamba pona kokende ko chasser nyama diable utilise la kambwa lokola pe démon de chasse soki olingi o avancer azo chasser l'élévation azo bengana récite azo bengana biloko nyoso kaka mbwa aza démon messager na ebite bisika mingi esalemaka esika na biso na Afrique surtout ezalaka soki omoni mbwa azolela makasi na butu na kana aveni wana achenema ya bambwa esalemi mingi kolela na butu okomona ekoleka mkolote mbwa batu baye kokufa wana na kana aveni ekoleka mkolote matanga esalemi na kana aveni esika oyo bambwa bazalaki kolela et puis basalaka yango mingi ezalaka na ba période ya ba décembre okokuta ke bambwa bazoganga mpe ba mosusu bazosala ezalaka déjà bazo ya kotika message ya esprit de mort na kana aveni wana. Voilà pourquoi mbwa azanyama oyo aza démon messager oko constater que sika batu bafandi bazo solola mbwa tazalaki mosika koyaka mbango akomi wana buki makolo afandi mbwa yazalaka lokola moto boye ndenge nini yango zokutake masolo oyo bosolola kinaka na ndako me masolo wana ebimi libanda ozotuna ke nanya yebisi bango nanya lobi makambo biso tosukisaki yango na ndako parce que boza na démon messager na kana ndako soki oza na mbwa na ndako na yo zwata ya kosambelaka eke nzamba batela ye parce que aza animal aza trop sensible pour être utilisé dans le monde des ténèbres par rapport na ba animal domestique nyoso. Soki aussi olota bandoto ya bambwa prends le temps de beaucoup prier oyo sansamba longola yo nesika ozali mbwa azana barole ebele oyo monde de ténèbres basalelaka ye ndeza message oyo zamba yebisa kingai singa yebisa bana nzambe nyonso yesa bana nanga ba oyo nyonso bamona deja mbwa na nzela ya ndoto na ye ba oyo nyonso bazana bambwa na kana ndako na bango prends le temps de beaucoup prier nyama nyonso aza nyama normal oyo nzamba asaleli mais ezaba nyama mosusu oyo bazalaka trop sensible à être utilisé dans le monde spirituel. Yango parmi ba animal domestique nyonso mbwa azana barole ebele na kana mokili ya molili. Bien-aimé Joseph a loti ndoto ayebisi bandeko na ye basabote yango. Mais eye kokoma na verset 42 Bible dit que Joseph faye ko se rappeler na ndoto wana tango yeko kokisama. Ndoto lotaki wana ozana mbwa asuyo ko négliger yango te parce que verset 42 na yo tango ko se rappeler na ngo ke mbwa na lotaki likambo oyo. Prends le temps de prier yomto yo lota déjà mbwa. Azobenga na libala na yo, azobenga na voyage na yo. Olota deja ozokima mbangu mbwa azolanda ona sima. Zwa tangi ya kobonde la makasi. Parce que mbwa azanyama oyo, il est beaucoup utilisé dans le monde spirituel. Et puis azana barol ebele na ye kaniske na tangeli yo barol na ye. Mbwa ye moko aza démon messager, ye moko aza démon de garde, ye moko aza démon de l'impudicité. Est-ce que mbwa ya mwana okobota na mama na ye? Mbwa ye moko ndenge aza wana aza démon messager ndenge moko aza wana aza démon de chasse tango zamba revela kinga makambo epesa kinga somo soki ofandi na quartier moko ozoyo katango nyoso mbwa azolela kana butu stelema na butu sambela mbwa yaka koloba mabe soki wana mato ya koyoka
Voilà pourquoi nous sakabana nzambe na lobi ke senga nzamba tia matona yo ezala sensible. Oyo kakata mungongo ya bandeke, oyo kakata mungongo ya bambwa. Tango azolelo yeba ke oyo mbwa oyo azolo banini. Nzamba fungola matona yo na kombo na Yesu Kristo bisika nyonso olandanga. Na butu tango bayaka kolela na kana baveni soki o constate ezalaka mingi tango aleli boye okomona te après semaine ebembe il faut ezala na kana aveni wana parce que bayaki déjà kosala mission na bango. Zamba sunga yo, zamba bundela yo, numéro eza wana benga toko sambela pona yo pe toko chasser poursuite wana ya nyama wana oya landaka yo na kombo na Yesu Kristo na lingina sambela pona yo mutu olandi revelation oyo nzamba pambola yo. Jehova nisi ninaomba ninawaacha watoto wako katika vitanga vya mikononi mwako, uwafungule na kuwajalia neema. Nimebomoa, nimeteketeza hewa yote ya umbwa, pepo ya umbwa, pepo ya umbwa, pepo ya umbwa ambazo inafuata watoto yako, nimeibomoa na kuiteketeza kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareta. Mandoto ya kufuatiwa na umbwa ukose nguvu, ukome na ukomazike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareta. Mkono wako Bwana wangu mimi, mkono wako Bwana wa mbinguni, Mungu wa Kongo uliye hai, mkono wako juu ya nchi yetu, mkono wako juu ya kila mtu mwenye iko na nifuata sahi. Nimebomoa pepo ya umbwa ndani ya nchi yetu, nimebomoa pepo ya umbwa katika maisha ya mtu yote mwenye amenifuata, kwa maisha ya mtu yote mwenye anafuata imahubiri kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareta. Nimetosha mandoto vibaya, nimetosha hewa yote ya mandoto ya mvutuma kwa jina la Yesu Kristo. Utatoka mbinguni huwaongeleshe kupitia mandoto kwa jina la Yesu Kristo. Sampalando seke repasuta la manda siateke. Asante Roho Mtakatifu kwa sababu unapakaa mafuta na unalinda na kukinga maisha ya watoto wako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Zambe apambola bino. La chaîne qui vous édifie.